Tu seras jamais dans mon cœur, Vinanga. Ah, viens. Papa, Vinanga. Eliwa omemaka kaka okei metala makambo tiki na nsima. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Alors, bonjour, ma mère Eliane qui servit traiteur de correction à la Providence, la présentatrice de l'émission Préparez-nous pour le mariage. Ndeka na lobake bana bobenga ba maman bobenga papa. Émission na bino yango bandi Préparez-nous pour le mariage, mais émission elle est vraiment un mariage. On va pas parler du mariage, mais nous allons parler du décès. Décès nani a tozana kata Congo Kinshasa, nenge bomoni biso na kanisi biso et pas na biso la pote za la raté. Eza biso na biso ya Kinshasa awa donc qui na kata Kinshasa Congo ko rendre hommage na papa na biso na papa Wemba, mobali ya mama Amazon bakala dia kumba ndenge bino moko boyebiye. Donc toza awa toza ebele bana France bazali neti biso to biso bana Paris, bata Belgique baza, bata Angleterre bazali, bata Allemagne bazali. Donc awa siko tozo démarrer tozo kende na nécropole pendant que le jour de fleurs na biso ya bana poto. Papa Wemba akundamaki déjà akundamaki depuis mercredi, lelo toza samedi yango toyokana ki biso semaine na poto to que notre jour de fleurs na biso na cimetière pour na rendre papa biso dernier hommage parce qu'il y a un de komemaki biso donc c'est parti tozo za bus tozo kende bus na sotana kati ya bus après tant to comme na nécropole pour continuer collecter bino ba image vient na victime de Kisha. Bonjour grand. Bonjour maman. Bato balanda biso ko yisa journée à l'élo. Pour la journée à l'élo, on est allé pour la likambo ya biso nyonso ya bana poto. Oto ali a toujours ce que maman bana poto. Ndé to ali na délégation tozana ba Vicky Poutou Sisi Selenge to na Alembia. Donc bato ba yeba na poto ba yebi biso ndé to yaki pour maman papa. Tozo ke le rotika fleur pour mokolo wana bato ba leka ki trop. Ya na biso sali journée na biso à l'élo, to louer bis na biso. Tozo ke na cimetière to tia fleur na biso to zonga. Tomela moi moko pour lobby dimanche à partir de mardi lundi baninga nyonso bakomi kozonga tozongi yanga bato sengi merci mingi na ba mama na sa poto po bana kata bis na banzo filmaki bango na bandeko na ngai nyonso toza pena billet à papa Wemba outi Paris bachelor connivence ya ali congolais à Brazza mais aye kaka première fois ya Kisasa donc ayaki pour le makambuka ya papa sinon N'habite Sisi Selenge boyebi ali vraiment pile moi la papa ou papa mbaka Sisi Selenge petit a confiance yeyo Sisi Selenge makomo présenter bata staff oyo Vicky Poutou baemba papa mba lela ba petit na ye auti pe Paris pour la papa ye le doyen Alembi o ba ka Alembi ye ba wenge ba papa Wemba donc bango vraiment bana poto. Bon, vous avez la matadi, outil matadi pour envoyer la papa. Donc, tout le monde est sangani, tout le monde est cimetière. Je dis que Kisha est bien, on a un staff ya papa Wemba. Il est très bien, connivence. Il est à Paris, tous allés à Paris. Il est abandonné sa papa. Bachelor, c'est quoi papa Azate? On remplace des hommes, tout le mannequin, nous sommes déjà. On remplace la mototi, c'est pas possible. On continue à regarder l'œuvre. On a le bas, et le gars bien. Na kotika la kozatu la collection bon benga kapa pomba na connivence 3 personnes là na clip na araignée to benga ngo collection papa Wemba donc on appelle papa Wemba ko kende pour la pérenniser image na ye chaque collection 3 pièces ya ba motif ko la kozwa combo ya papa Wemba c'est ma façon d'immortaliser son œuvre et ça pour la SAP parce qu'il a beaucoup fait pour la SAP. Les gens le connaissent comme un grand artiste, mais c'est un grand qui a fait pour la SAP, pour l'élégance en tout cas. Africaine en général, photo comme c'est ça c'est mon dernier mot que je suis en train de faire, les autres dans le cimetière, pour te laisser que tu l'as qui est mingi toujours. Merci beaucoup.
Papa Monia, c'est Moutala Moukaonga, on a bolingo oyo, toza na envers yo. Donc ce côté ketika, je vais te fleur, c'est pas. Confusion totale. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya crocodile. Moto aza mordu na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Atikali kaka na mawa. Pisoli oyo eleki nzela ya matama. Etiola te oyo etangi na motema. D'ici soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka ngo tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala matanga te o. Na bilongi na bino muswale pangusima ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola Natanga la ligne chez Satan Bakar en Bercy dans le Fambé.
oyo permettre biso kolonga na mboka oyo Kinshasa kokende korendre hommage sur papa parce que batikaki ye nzela na biso te bakotika ngo na maboko na Nzambe tote kofie nzela na biso na maboko ndenge tokokenda na ndenge tokosonga molimo mosantu etambusa biso yango na sengo zone fiske 2 minutes ya kotombola mongoko na bala Nzambe wana aaccompagner nzela na biso na chauffeur azomema biso mutuka oyo tokoti molimo mosantu ekamba biso nde kokoma esika tozokende kotala esika badepose papa totuma minoko biso tobondeli Nzambe bikamwa Nzambe na Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Seigneur, ton dans la famille, Père de gloire. Si tu as été touché, tu t'es pas une aïe, pour que les personnes de la question va te la protéger sur la matinée à l'aïe. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te rendons toute grâce au Père de gloire pour ces moments de joie et de communion avec ta parole. Seigneur, nous voici en route pour aller dire un dernier au revoir à ces frères que tu as su nous donner par ton amour infini. Papa, que tes anges campent tout autour de ces bus, Père de gloire. Père, merci de bénir toutes nos familles restées en Europe ou ici au Congo. Tu as su, Seigneur, nous réunir par cet amour que tu as su donner à ton fils Gilles. Merci pour que ce moment soit un moment de joie et que cet amour, Seigneur, règne en nous pour que nous puissions nous aimer les uns les autres et nous pardonner les uns les autres comme toi tu nous pardonnes. Merci au Père de gloire pour que ta puissance divine puisse anéantir, embraser, calciner, renvoyer aux lézards, Père de gloire, tout esprit mauvais. Si on a tout autour de ces bis au Père de gloire, magie noire, magie blanche, envoûtement, sorcellerie, nous les renvoyons les aris dans le nom de nous te bénissons, nous te glorifions, au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Vraiment, c'est parfait, c'est très bien. Là, franchement, tu es au-delà de mes imaginations. Franchement. I'm
Ozali wanga Rosae
ete komba zala na yo na kimia tant que tu es dans mes bras t'es en sécurité tu es protégé na milimu nyonso ya danger nakotika te nakolala te marosa e nabamongi na yo nakokumba yo nabapasi na yo nakosunga yo marosa okamosika mitika na yo mama bolingo 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 bana poto bato bautaki poto basi pe mibali bomona bango bafuti bien donc ba vraiment pleurer avec ceux qui pleurent il y a vraiment des gens qui pleurent avec ceux qui pleurent balinga moto ka tango ya mawa ya esengo te balinga moto tango esengo na tango pasi mais bolingo solo za tango pasi nazo la sabino ba ndeko nyonso to bautaki poto bafuti ba bien na bango moko po boyebi ka alo ndenge zalaka kaka bafutelaki bango bakebele boyo mbongo eza pasi te moto mutafuti bien ngape na futi yanga za te o poza rapproche na mama mazone batindeke biete na futi na mbongo na ngamoko nazo la sabino bango baba ko se présenter na micro nanga bonjour maman bonjour bato batali ko présenter ko se présenter pas na bango pour bango sani ana katekisha parce que za na poto bijou mboma tant dans une nouvelle ya papa dimanche lundi na tongo na kin agence na réservé vendredi na ye. OK merci bamonio papa le bachelor a bu à papa Wemba connivence donc après la nouvelle c'était un devoir de venir honorer la mort de papa fallait Nazara toujours PC au revoir déjà adjuté merci maman bibi barwani leki à Amazon donc on a eu pour honorer papa na gentillesse na ye na bola mo salelanga et puis en tant que beau-frère pour na banda na pesi mbote na bato nyonso bakotala biso comme na nana lutula naza moko on était là que mafumbe ya libota papa Wemba était là donc tuye pe na bien na biso pour na quoi honorer papa na biso c'est un grand homme pour nous c'est un père un grand frère c'est un idole parce qu'on a grandi biso sur la musique nae donc on est vraiment tout beta sete na likambo et soit qui biso makasi comme on a mort nae subite et en tuye quand même au grand nombre pour l'honorer et je dis merci à tout le monde qui sont là et on se verra encore. Merci. Ouais, comme on a des Kisha, nouvelle papa ça se passe mais on a comment déjà vend na Kisasa papa Koufi biso to na Kisasa et ça biso passe mais le quand biso no subana poto ya to sangana ki to kana to ya lelo po bato balega ki belé po na yo kunda papa ya biso to préféré tout ça la jour na biso moko lelo samedi to tika fleur to me ko pese au revoir suka po ba semaine prochaine to remonzong. Merci maman. Je me présente Élisée Mboma. Ngai na papa, biso na papa tokoma la famille. Voire même dernière dîner le 10 avril to dîner na ndako. Donc sangone et quoi là sur le coup de foudre trop à l'indifférente. Bovana na mutu bolia kanae. Bon ce que so ilikambo. Ovandika olele kana musika. Ya on to saki tout tofutaki ba bieto yaki na bana mona penze sika pona lela penza papa en live ya on moninga na tofutaki ba bieto yaki au sala penza bible pleurer avec ceux qui pleurent futi biyoye vraiment na sala ki yango na lingaki tele basolo bo ba opia ba bien na bi non moto alingaka moto azela cotisation te
moto vraiment azalaka na amour ya moto soki moto nazwi likambo soki azozela cotisation ana amour ya moto ante nazalaki cotisation te nazalaki billet ya groupe te directement papa akufaki dimanche lundi nazalaki na agence nasombi billet nakozala parmi bato ya liboso tosombi babillet. Merci mama. Bonjour. Nauti Paris, Kombonanga Françoise Lembe. Sangwa papa et ça qui passe mingi na motema et que nous avons tourné en rond dans Ndakunanga. Mobile nanga il faut pas pleurer ici. Va vite chercher un billet pour que tu ailles avec maman Bibi. Maman Bibi camarade nanga. Donc là il y a yazo kende. Nazo baluka moite. Mobile nanga permettre nga bifo kende. Yango na yaki po nazala fanatique papa banda nazaki mwana muke banda sara nzembone ya mama Wali nazaki na première CO banda wana ti lelo nazala toujours fanatique na ye donc elingeli sala pasi na mona place d'événement nyoso elekité donc yoza lokola nga ponga pe na délégation mobali mutatindinga na ya d'accord donc yé fanatique mais nga la muta mama Amazon mais yo mutatindinga bite keninga la okoka nga ko mona te na préféré na tika na image ya papa ya suka nde tovanda na table tozolia to solo na maloba na suka mena mona cercueil bona lingite yango ngape na ye mobile nanga pe ndengo naza trop fanatique aza Congola Brazzaville aza trop fanatique nga mobile nanga komona ni 15 nitu bana Paris ba yebi nga komona ye désiré ikwabwe donc fallait sikoyo nakanga ba photo nazima kamino ce événement na memela ye. Merci papa. Yo na mona za cadre bilele. Ouais bon oele la papa na ba forme na yo la papa po moi banda obeta. Ouais. Bon, na présenté comme on a follow les tabé. À moi na fana na province à Paris Amiens. Et na yoka une nouvelle et ça là nga passi. En plus nga bana nga bazarata. So papa yemba ole kana tela ta na lala ki. Papa zole kana télé donc ba comme ata papa yemba azole kana télé ata na lala ibana nga balamsanga donc papa yemba comment le donc nazaka na de papa na mboko papa na nga ici qui pénal bosso na linga papa kinga kufa deuxième papa on anda ocha na mutema kufi tukali orphelin donc o papa na ndimite pona yoka ka musique na ba mi balé donc tukali ko orphelin libela olobi nini yo ndo ozana maman na vraiment naza trop choqué surtout za délégation à Brazza tous belé tuaki ba président mulele na ye matango parce que papa wemba aza mutu oyo asala ki lelo famille nanga pezala na poto naza belle sera baba au photo na ye na koncha bokilo nanga mama Vero Likemba donc na kokai kotika ngote toza awa to bandaki ne bandeliti na suka so to si toze belé oui ba misu batika na flat baza vraiment fatigué. OK kan ndenge bomoni awa siko tozokende kokota bato so batala place ba bino surtout botala place bakundaki papa tota pe bakundaki papa parce que toza en kati ya nécropole tozokota a na kati ndeka na lobby na boyaki masolo na boyaki akotaki na internet tozoki image te nayaki vraiment sur place maman Eliane du service traiteur de correction de la Providence la présentatrice de l'émission pour le mariage na préféré naya vraiment sur place nga moko naya kozobino ba image hein pour ezalaka te autant bozalaki bien boye na ngati botala ba émission na sana maman Amazon elle a parlé de son mariage de ses 44 ans de vie commune avec son mari mawape ezalaka surtout kozala kobungisa mutu séparation to na biso kiliwe ezalaka mutu akufaka mutu surtout akufa mutu aza immortel azate mais bokaboni wana nde esalaka pasi loko esala pasi o ba muni bandeko na biso ba uti ba payer bele ba eka pona kolela y compris na ngamoko pe moi c'est nikansi nitu ne aka pona kolela papa wemba kala tete okota na kati ya cimetière to la kisabino place nini bachaki nzoto ya papa wemba bakala Diakuba mobali ya mama Amazon donc Mwalim 100% star Eliwa omemaka kaka kokei metala makambo tiki na nsima confusion totale douleur na motema na préféré nalela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa pinzoli oyo eleki nzela ya matama
etiola te oyo etangi na motema. Bisi soki ndo bapeshere ebeni ye ezali te mainde etrahir ye kanda ebale o bato bayebi bonge kasi pasi na ye ebise motema na ye moko. S'il vous plaît, kobongisa moto balingaka babetelaka yango tolo te. Motema nanga eza te lokola zamba o banyama baza sila sala matanga te o. Na bilongi na bino mosuale epangwisi ma ya miso bongo na motema nanga. Motema nanga eza te lokola zamba o banzete kokweya asalaka matanga te o. Oya nde kokosole ngai oya korendre nga visite o ponga nde na bungisi moko ya bagénéraux ya moloka ye. Mama nyonda alobaka na nga shongo keba mokili ezali mabe. Oui, je le confirme, le monde est méchant. Source ebibisa babolamu asipi yango na beto ya bilobela. Bamoni liki banéglige soso bakomisi mbuma bafingize te. Mama moboti na matanga mwana babibisi ye mopaya ororo pasi mpe mawa. Mama ya baba bakoseli ye ndoki mpo bayebi azangi maloba ya kose défendre. Motema nanga eza te ya ebende apotika na lelo jokester na molokai malili mpe solo ya mawa mpo esengo ekei konje ntango molai. Motema nanga eza te lokola zamba nyama mpenza tozokweya salaka matanga te o. Mialele o mialele o mialele o ngabakule naleli ye pasi nanga na motema oyakei azayanga emene ya na maternité ya viva nakangaki makolo te nabimisaki yo mpo mokili emona mpe eyeba yo. Lelo awa okei babosani kilo ya pasi na ngai esala ria napesi nyonso na nzambe. Nabakule naleli ye jengaka defte baba edina de molokai dinda yango peti asiza bulantulu alpacino teo mwana matete o sulu weweke kayongonda o taflakitaka. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais seulement vous rappeler que nous sommes de différentes confessions. Je m'en excuserai auprès de ceux qui ne sont pas de confession évangélique. Bon nombre d'entre nous ici, nous sommes de confession évangélique. Mais arrête. Nous savons tous que nous ne faisons pas les cultes des morts. Ici, nous sommes venus dire au revoir à ces frères que Dieu nous a donnés. Comme grands frères, comme oncles, comme pères, comme amis. Nous sommes venus lui dire au revoir. Tous ici, nous venons de loin, d'un continent qui n'est pas le nôtre. Mais cet amour, cet élan d'amour qui nous a conduits à venir jusqu'ici, nous permet aujourd'hui que le Seigneur bénisse cet ami qui a été le nôtre, qu'il a repris par sa volonté divine. Nous allons prier beaucoup plus pour nous qui sommes restés, parce que nous ne savons pas quel sera le jour d'un tout un chacun. Et nous ne savons pas si ce frère qui est parti avait renoué avec le Seigneur. Je vous exhorte, chers frères, qu'il est grand temps, parce que ce frère ne reviendra plus vers nous. Si Jésus-Christ ne revenait pas demain, c'est nous qui irons vers lui. Il est grand temps pour que nous revenions sur nos fondamentaux, c'est-à-dire dans l'amour de Jésus-Christ, dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Amen. Pour que demain, nous ayons une place à laquelle il a promis aux apôtres en disant « Je m'en vais au Père pour vous garder une bonne place ».
c'est à nous de mériter cette bonne place. Ici, nous allons élever nos voix pour prier pour nos familles, pour prier pour nous-mêmes, afin que Dieu nous fasse grâce pour que demain, nous commencions une autre vie, une vie en connexion spirituelle avec le Seigneur, celui qui nous prête la vie. Parce qu'il a donné la vie à ses frères, il n'avait demandé permission à personne, et il a repris la vie à ses frères, il n'a demandé permission à personne. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons toute grâce. Papa, merci, parce qu'ici nous sommes venus dire au revoir à ces frères que tu nous as donnés. Seigneur, tes décisions sont bonnes, suprêmes et divines. Tu as donné la vie à ces frères et tu l'as repris. Merci Seigneur pour que tu nous fasses grâce afin que Seigneur, nous nous remettions au travers de ton amour pour que nous fassions la volonté Seigneur qui est la Bible. Nous voulons vivre ta volonté au travers de tes écritures au Père de gloire. Seigneur, merci de bénir nos familles ici, Seigneur. Parce que cet amour que tu as donné à ces frères, toutes les personnes ici, Seigneur, sont venues à cause de cet amour. Ô Père de gloire, inonde-nous de ton amour. Inonde-nous de ton amour, Seigneur. Afin que, Seigneur, nous soyons en bonne santé. Que nous soyons en bonne santé, ô Père de gloire. Parce qu'un corps malade ne peut pas te servir. Nayango, mingi père kolobezalité. Nzamba bengio. Ezaki mokolo na yo biso pe totikali moto ozala mokolo na ye yango wana ndenge omoni biso vie tokomi awa esalaki biso pasi yo ozalaki kilo mingi mpona tokende na yo na ibandela tolingaki toya na bolingo oyo opesaki biso tozala na intimité na yo na amour oyo ya biso bapeti na yo nyonso omoni awa na basere na yo. Donc au monde biso wa grand frère toye to na minga koloba te te ko senga yo kaka oyo pesaki biso ndenge yo moko lobaka merci pour le belo ko leki merci ezate merci vie beaucoup merci au sali biso merci vie au sali biso te ko songa solo kaka amour na yo mokola samedi ya lelo grand frère tikana malamu biso peto kene malamu. Merci. Au revoir, Kamala Mali. Au revoir, Kamala Mali. Merci, mon vieux. Papa, alléluia. Sangani toye totikali nano bato mosika esika baya sa biso toya mobalelo tranquille mapona oya kopesa yo merci topesi yo merci mingi papa mpo tofanda na yo mingi chaque jour oyo eza souvenir na yo vivre avec papa Wemba tous les jours c'est un souvenir eza na kati na biso okei eza nde nzoto okei me esiki na yo etikali tokotikalaka kobosanaka yo te tokotikalaka kobosanaka ni bana na yo papa ende malamu pesa bana nzoto makasi pesa marosa nzoto makasi pesa biso bapeti na nzoto makasi tozala kaka oyo opesa biso yo ozalaki humble me bato bamoni molai na yo na papa aza mingi Papa Wemba, tu savais que je t'attendais ces jours-ci. Aujourd'hui c'est samedi, comme on s'est parlé, comme tu m'as promis que tu viendras en Angola le 7. Je savais que le 7, j'aurais beaucoup à faire pour rester avec toi tout le temps que ton séjour en Angola. Mais malheureusement, tu m'as rappelé plus d'une fois. Les 11, j'étais à Paris. Tu as dit à Cornélie
On m'a passé le téléphone, tu m'as dit, si, tu m'attends. Moi j'ai dit oui, je vais attendre, viens. J'ai fait une bêtise. J'ai dit non, attends de Papa Wemba ici, ça va me prendre encore du temps. Je m'en vais à Bruxelles. Je suis arrivé à Bruxelles, on me dit que Papa Wemba est hospitalisé. Me voilà aussi aujourd'hui, Papa Wemba. Jamais je t'oublierai, jamais ma famille ne t'oubliera. Ton humilité t'a élevé aujourd'hui comme un héros national. C'est vrai, tu le méritais. C'est lui qui vivait avec toi. Je connais comment tu... Merci, Papa Wemba. On n'a pas beaucoup de choses à te dire, Papa Wemba. Tu resteras jamais dans mon cœur. Viens, ah, viens. Papa, viens. Bandeko batali nde bozotala biso bona kanisi bomoni toza na kati ya nécropole bomoni place ya suka oyo baye kotika Papa Wemba papa na biso ya humble. Je me rappelle encore jour na yaka posala nga publicité la Providence nakanisa ko osenga mbongo mosenga te loko moko te. Vraiment pour na humble zaki humble, c'est pas comme les autres autres monde rambota pamba balinga même pas ko répondre pesi mbota bo ko yamba yo. En tout cas aux dernières demeure non Papa Wemba bato ba ota biso botel place yango yo o ba che vieux musée fulangenga na biso place na ya suka yango pisa lali. Ndenge tosolaka pour le mariage, le bonheur et le malheur nde tolobaka. Mais tosenga divorce te tosenga rake bato bakabonaka pona liwa. Ndenge maman mazona lobaki jusqu'à ce que la mort nous sépare. Papa Wemba pa lobaki jusqu'à ce que la mort nous sépare. Lelo liwa ekaboli bango Papa Wemba akomi na nécropole maman mazone atika na ma compagne eza pasi meza nzela na biso nyonso toza na chambre mususu te eloko mususu tokokosala eza te topesi kaka Nzambe merci. Lokola toyaki na nécropole na bina kozonga pamba te po image eza te ke na zongo na internet eza penza du live na sur place sikoyo na okendo lakisa bino tango bakundaki ndeko na biso Marie Misamu lokola nazwaki occasion ya koya te lokola lelo na ye na lakisa bino pe cimetière ya ndeko na biso Marie Misamu epai Marie Misamu pe aya kotikala epai baya kotika ye ndakune ya suka ya kopema yango oyo na liboso kuna cimetière ya ndeko na biso Marie Misamu yango oyo parce que nayaki epai ya Papa Wemba eza na ye na nécropole image eza image ya nini te na zone internet te oh c'est ya Marie Nzambe abikamwa yeso yo oh Nzambe Marie Misamu yeyo oh repose en paix cimetière ndeko na biso Marie Misamu oh sepelisa biso yeyo vale ya bankabo yebi ayembele biso banzemo ndenge na ndenge se ya Marie na kanisa sikaza Nzambe ndaye bakesika bane bakendaka Nzambe ndatika ayebesika na chaka bana ye Ma Marie repose en paix sœur Marie Misamu bandeko bota na biso de partout mama Eliani tu na yaki pona kundaka Papa Wemba mais na biloko na komina nécropole na koma pe sika batindi kona biso na belela Nzamba ba défier oh ya Marie yo sela biso Nzamba ba défi soto lamuki na tongo to Nzamba ba défi ba oba bundisaka biso bitumba mo ipe butu tango to tshaka Nzamba ba défi oki penza moteme kiti Miss Maria pe mana kimia ya solo nzembo na Nzamba ba défi ya ezaka nzembo na ngai obundisanga na tongo obundisanga na poko butu to mo itango na lamukaka na tongo na tshaka Nzamba ba défi avant na bimana ndaku na ngala tshaka Nzamba ba défi po Nzambe wana ndabundela bitumba ya pe mana kima pa na kimi pa yozali Nzamba kanisela yo otomondi kona biso Marie Misamu bandeko bango nyonso bango totambolaki na bango bomoni esika batika ndeko na biso Marie Misamu tokesiko toketala ndeko na biso emene ya mobala Florence Bando nde ezala kaka toyokaki kasangwa Marie Misamu etushaki biso nyonso vraiment na ye lelo pour la première fois sur na cimetière nde namoni vraiment epa bafunda sœur Marie vraiment nasepeli na komona place bafunda ye mais mawa mingi na motema vraiment epa azali Nzambe asunga ye po azalaki mama mpenza na kati ya bamama. Merci. Côté mibali tozala vie beaucoup le bano ya mane mutu nyonso boya mutu te côté basi tozaki na Marie Misamu azaki aponaka te oyo za Nzambe oyo za Satan na comprendre que biso tout oza Nzambe pour Satan asala ne mutu te ba sœur nyonso ko landa pe ndenge ya zala exemple yana bateko na ngai ya solo bomo eza ya biso te Nzambe nde kolo pema tozaki occasion te tango papa ya biso King Kester akendaki lokola lelo siko Papa Wemba asangisi bato ebele bao bazeki na kimia te bakomi na kimia bao babande kolobana te balobani yango wana nazolakisa bino awa
King Kester Emenea mobali ya Flore Bandu yeyo aza awa King Kester Emenea toyaki vraiment quand on a répété tout le temps que la Bible nous dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a solo King Kester à Koufa qui n'a Paris, tozala qui n'est na Paris. Mais malheureusement toyaki kotika ya awa tepo tozo ki tenté. Mais le kola toyé lelo pona otika papa Wemba, tobi to ke bon tepo yepé à la papa Wemba. Elle fait partie de Viva la Musica. Na katia na papa Wemba botamaki, il fait partie, c'est le fils de papa Wemba. Le premier général il y a Molokai ndé moi là-bas qui a bungisa qui vraiment général na Molokai nazo pesa maloba a pas JC Katanga baza ebele awa ba moi quelque chose pour na King Kester Emenea et ça ba image to sur internet c'était mesa live c'est du live tu sur place à Nécropole papa JC Katanga admire mawa mingi mawa pena pasi ya Jean vraiment tozo kita ya roya ko kundayo awa te mais tango toye na makambo ya vie na yo vie na biso donc on a zappé voisin tobi que non photo ta pe ya Jean King Kester ya ngotoye ko tala yo parmi ba généraux ya Molokai commandant na bino yo na ye yamba ekitoko bozala bino surtout ensemble esika bozala so bozala so bomona na bozala ni sengo donc pan opesa bana bino nzoto makasi bopesa basa nzoto makasi baba boko la bana bino malamu ezanzela mutoni surtout to souhaiter bino kaka esika bozali so pe souhaiter bonne chance na ebité mais to souhaiter bino bozala bien parce que ezanzela na biso surtout vraiment ya Jean vie beaucoup osepela bozala ne sengo merci nde na olobaka ko papa vie caisse na sala ne ba clip vie na ngai atika biso na place na motema comme on dit tous ces nzela mutu nyonso na yebi na félicité éternelle lola tokutana parce que ba pese bomo na bona Christ ya onde na kumisa nzambe pona ye na vie na nga beaucoup donc nzambe wana na lola zoka lokumu te ko tala ndako ne pa batongeli ne na yebi ke ame ese ke ne pankolo eza na poso ya pamba donc oyo za juger za nzambe azozela za ame ne lokose kende déjà yeso bonso place kitoko. Bandeko. Cette journée est très difficile. Il n'y a pas si mingi, mais bon. Nous sommes baraki, nous sommes makasuka nango dernier voyage. Aller sans retour à Zalaka. Papa Alain. Tu as le long de toi à Kotika Papa Wemba. Tu as bien que bon, tu peux imaginer bien internet sur place live. Na moni, tu tiki Papa Wemba kuna. Total King Kester Emenea. Total Marie Misam. Ah, sukoza. Ndaku ya suka ya papa ne moloto papa Alain na yebi ke mosala nzambe nzambe yemo kwa yebi sika me magabana yebi so to kokoloba meto yebite lokoto yaki bandeko pona otika papa Wemba ya ngonga mameli ya nitu na linaye awa na rotala epai batika papa Alain po papa Alain aza mutu oyo na yebi mutu o maboko nangela mbela biloko akolia lia avandi na kati ya ndaku nanga to vandi to solo to alors lokola to yaki akotika papa Wemba na baki na kokende bongo te fo pena ya na ya kotala risika bakunda papa Alain moloto na pesa yembote papa Alain que ton âme repose en paix maman Christine sina leka ko mona na sita mona maman Christine que ton âme repose en paix papa Alain moloto oza ya Yesu ndenge yomoko yemba. Bandeko, passe na passe ka bomona kinde to sala kende to kota ki awa. Botali ba image na si boza émotionné place boza bino bomona passe biso tozo mona bino pe bozo mona ngo. Mais avant na silisa to yaki avion moko to vanda ki place moko to sombi biye mukolo moko nazo pesa nanu nana lutre asalo baki aboyoka ki nazo pesa mikona mama Rosa oyo azali filleule ya papa Wemba alobela émotion to kutuna kati to tiki papa kakade King Kester Emenea alali wana mobala Florence Bandu mobala Florence la reine de fleurs bongoti femme légitime ya pesa la bango nanu auto moni kuna
nakobabino kaka eza facile eza mpasi komona biso kolongwa poto koya Kinshasa bandeko na ngai oyebi eloko mosusu okokona matoi mais kovivre sur place c'est autre chose oyebi na kosengaka eloko moko ngai nazoba tous les jours toyeba kozongisa babomoi na biso na conscience toyeba ke finalité na biso eza mabele kufa ezali réel soki papa wemba kufi ndeko nango tomonaki prêtre c'est-à-dire ke ngalo tokolupe liwa te tokotambola toyebaki na saa moyo oyo tozokisa milimo biso pa nzambe un jour mais eloko nazosenga na biso bana na nzambe mokili mobimba liwa papa mbete ya biso ete ya biso toyebaki nous allons y passer vouloir ou pas tu vas mourir mama nana tolinga te eloko nasenga obini papa meloko navandi na bandi kosala na bandi kosala examen analyse makambo question aza ye moko même biso o mwana o mama o camarade o papa baza pembe na bango te atikaki na motu moko babengaka mi fidèle Jésus-Christ. Il y a une minute à côté. On a dit il est encore temps pour nous de donner notre vie à Jésus. Tout peut savoir mon émission à Jésus Massia. Dès qu'on a vivre, dès qu'on a eza pas batté, eza parce qu'il a encore besoin de toi. Il a encore besoin de nous. Eza ngolu. Pour les autres la papa ndenge pour ça parler dans un mariage, nga couple qui ngata, mama Rosa qui ngata, moba nga zoko mardi pas zo ko rendre papa hommage. Pour ça parler autre chose pour l'autre ça mais grâce il y a papa wemba susu pour to yebi papa wemba na ndenga zo ko saba Céline na katanda ko c'est là où biso to bimi to kutana passer na biso mosengo et qui na passer Francis Lola ba ko akade biso nde lope to bimi to komba sali le na évangéliste mobana nga pe évangéliste to sala nzambe na osenga kana bino ndeko nanga esiko zali yebaka un jour to koleka to za ba voyager na samoyo bandeko en tout cas eza pasi ya solo ta babaka tango mawezaka pe ezalaka ya solo lelo vraiment eza pasi moko oh là là bino bobi mameliani to mais ça na ko seka so tel mameliani 2 secondes de l'écarté so ko tel mameliani 2 secondes de l'écarté il faut seka otalinga ka boita na banda ya monsieur place non na vanda bato musu batu na ngayo silikate mais ça na ka ko seka obeti gauche na peso droite na bibeta na omelelo toi na pas moko bokoye baté bandeko toza na kati ya nécropole entre ciel et terre toyaki kotika awa papa wemba boyebi na nécropole cimetière nécropole mais tant on a yé talika papa wemba te toke topesi Kinshasa mené en bote pa ya lali sœur na biso Marie Misam et pas ya zali et pas ya papa Alain Moloto oh papa Alain tomoni bango mende babakali wezanzela ya biso nyonso bomoni toyaki délégation tozaki ebele toutaki Paris, tous en bas à Paris, tous en bas à Allemagne, bas à Bruxelles, bas à awa ebele. Bomona ki bango, bomona ki nakati ya bus ndeza ki bota l'image autant que na avion ndenge zalaki. Donc na ebisi bino ke awa sikoyo, nécropole yango yo. Zaka pona ko ebisa bino ke bandeko. Oh tous en ba problème. Toluka to kana po awa ndenge to ebona kati ya nécropole awa. Ba tumso ya ki pe ba binemi ba lobana te. Mais tant to komi a to moni somo ya cimetière. To sengani ba pardon. Oya mon ki na lobisaka o te asengi moninga limbisa ngai est-ce que mukolo naza touché limbisa nga mukolo nzamba ko benga moko na biso to kende kana bakanda na motema to kozala binemi liwa vraiment de babakete ya kabiso et toté yami vraiment ya solo ko komona na musika ozotala bota musota na internet mais komona na miso bi papa le ingame mobali mutembela biso banzembo papa la lali pongi ya libela OK yo tali Kinshasa pongi ya libela toke pa Marie Misambu wana za ko citer po baza bato bayebani mais biso moko pe to kufela ba famille na biso to kufela ba mama to kufela ba ndeko bayaya parce que tozolobela bato mokilebi ba star yango nazotanga bakomona bango nakanisi pona lelo suka émission ya lelo ndenge na yebisa bino popo pour le mariage ezalaka divorce ezalaka liwande penze kabolaka bato tango balobake jusqu'à ce que la mort nous sépare liwe kaboli papa Alain na mama Christine liwe kaboli Kinshasa na Florence Band Flore la reine de fleurs ndemo za benga mosnae liwe kaboli papa Wemba na mama Amazon Maria Rosa wa yembela nzembo ya phrase liwe kaboli bango liwa ezali nzela ya moto nyonso epai bazali milimo na bango epe mana kimia yo mipesi omibwaki na motema na maboko mangai oboyi komituna yo na bonyokwa mimarosa oyo maladie ya sensorielle
okoyeba te okotuna te kaka sola malasi efuna ngai miso ata ekufi na ntango etiki nde komona maya miso ekosila te ekotanga te kokolisa litama kotunanga lisusu te lolenge mokili ezali heureux en couleur toi noir et blanc ce n'est pas important ya ma bébé eleki mingi peu importe notre amour est plus beau na bakati na yo nakosunga yo na babungi na yo nakomela yo tandala boko na yo nakosunga yo mitika na yo nakamba ya bolingo bolingo bobwana otika komonanga te kasi tolingana se bongo